janvier komanke omankaki Karine Mokonzi ezalaki mpona kolia maki kolia moto esali yo boye janvier nga na kobengo teki oza engara na kobengo nde oza bolole penza tala komanke omanke la baronne okomi elongi lokola liboto esali 14 jours na ndako bampuku mpote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Janvier, yoko zonga lisusu na nsima Karine te, kotala Chine te. Mende okosenga pardon. Kosenga pardon ezali po toyeba ke okoloba lisusu mabe ya Karine te, mokozonga pe te. Nakanisa ekozala bien mpona yo wana okolongwa na elongi oyo ya liboto okóma na elongi ya normal janvier bamaki boni olia pa la baronne biloko boni na bagu mosusu otikala kolia te na vi na yo ngoliango pa la baronne pa kisi njora okozwa nini okozwa nini kisi njora soki bomonaki evie njora boza komona kuna bino na nsima babi ya quartier la te biso na poto toyebaki ete apart bato bautaka afrike bayebi ye ata batangi nkombo ne tokoki pe te do elakisi akokosala yo te po ye moko toyeba ye Karine Mokonzi moto asali ye Karine Mokonzi moto abeniri ye po toyeba ye sikoyo janvier yo oza béni baptisé guidé formé na Karine Mokonzi sikoyo olingi oloba nini ye moto alakisa yo kofinga yango balukilaka ye olingi oloba bongo poso olobango ntango alai mpo bakeni piana Karine alakisa yo kofinga te Karine alakisa yo kose défendre kofinga nde oyekolaki yango pa ya bakeni piana bavideo eza nango okotala bavideo ya yo na chez la baronne ntango azotuna makambo na ntango azoloba na yo eza ba self défense epuis ntango oza koloba lokola député azodéfendre secteur oyo azali to parti politique na ye to idée oyo aye apesi na parlement nazobakisa te ya janvier bavideo ezali tya bavideo ya yo na Karine ntango aforme yo tya elobeli na yo banda koanalize likambo moko ezobima na monokono ti ntango kosilisa sikoyo okende pa ya Ken Piana oyo mpe la baronne kaka moto asala ye la baronne kaka azala soki azalaki wapi yo soki na télévision soki na likolo ya nzete on s'en fout nous on s'en fout biso so toyebi ye la baronne belile ezali bango nde na Miriam Mokonzi wesh
kinapez bango nde babebisaki yo balakisaki yo mafinga aza kinapez oyoka ye te ntango aloba akokinape Karine Mokonzi me Karine Mokonzi mpe alakisa ye oyo bobanda kokinape wana bato na bino bamamo bakoma kolanda bino mpo bokinapa bango me na baroni te sikoyo bakinapaki yo a distance bakoti yo mafinga okoma ofinga de oyekola yango kuna oyekola mpa la baroni te la baroni akomisaki yo mutu akitisi yo age na karte ya identité te na boye na miso bato bakona kokanisa yo kutu na wadole mokolo nzoka en réalité yo koza papa ya Karine Mokonzi oui nga robo ko obenganga papa te fo benganga master fo benganga robo yo ko obota Karine Mokonzi na bara me kozala pembeni na ye ozonga jeune sikoyo elongi nde ezolakisa te liboto mpenza tia elongi na yo zwa alegra mopao otala bote azobima jeune ke yo okamata okabwani na Karine Mokonzi olobi badi n'importe quoi likola bilia yango mpe so olia soki lelo oliaka so maki epesere te etali la baronne apesaki yo mbisi apesi yo kopesi alakisi yo apesi yo ndobo ora apesi yo bwatu apesi yo bariniere moko mpe te 12 soki moko ekufi okenda mosusu kopepa kopeshe me yo ozwi babariniere bapesa yo oteki mayele to osuki wana te okoseli bato obeti shit mpo babetaki yo nzoko okenda kokina pe nzoko ozalaki na moto na big boy yango koma okota bandali ko okoma mpe kobangisa biso ngai nakoma okota bandali basala nge so eloko te babanda kosala nge eloko mpo naza koloba mabe sikoyo nakoma mwana malamu no okomaki mwana mabe pakeni pia na ntango okomi mwana mabe ale bokutani na big boy oyebi teke big boy aza moto aleking donc yo kwea na moto bokinapaki mutu ya moto abwaka bino bokwea dete yo benga bosalaki aksida na moto ya moto yo kokolue moto yo moko boniko yo oyo oluwaka yo moko eza ndumba te basi ya ndumba sikoyo kutu bakoma kopesa ofele mpo na nini mpo teka bango na bato mosusu mpo kaka kosala kombo mpo oza beni na Karine Mokonzi na barone bénédiction wana na lumière wana bapetia bandumba bakomprendra te janvier fo kopesaka yo ofele après avoir ateki nga na 10 personnes napesi ebor bapesi obor oyo eske okoboya yango wana yo ozongisi ataki ozali bula ye nalingako kaka bongo eloko yo osalaka yango wana lelo oyo olakisi oteka la baronne likolo epesera maki nzala na age oyo yo okangami na kisi njora nkolo
oza mwana yolo ah ok me bana yolo mingi bazobima Maître Gims mwana yolo abotama na Congo tala niveau aza ya likolo yo sikoyo yolo ya ndenge nini ya Pamela Shekola nayebi te mpo na bana yolo oyo yo moto akokolanda te ezali Pamela Shekola yo ozala na big boy Pamela Shekola azala na Anthony kokamwe donc azala na abima na Anthony abimi su na bakidnapere mosusu wana abandango mpe kale donc bino bose retrouvaka na mbeto naboyi te eza mabe te kosepelisaka nzoto me bino eloko mosusu boyebi te mbeto yango mpe bozwila yango bien te me bino bato boye yo na Pamela bokomankela baron te béni par Karine Mokonzi la baron surtout yo logé pendant une année climatisé na bongo ntango omakaki Karine Mokonzi okoma kolala na parking yo sa moto akolala na parking ya bavoiture meme sentinere akengelaka bavoiture ye kuta aza na ndako na ye iseka lala yo oza na ndako te bana no nde bayaki kuna na ndako ya famille na mama na bango yo place ezalaki te sokenda ovandaka pa la baronne do ntango obimaki wana obimaki na mbongo olinga kozwa ndako ya 3 pièces na madami na otie wana bana mpo mataki niveau babeniri yo bapamboli yo bapesi yo mbisi bapesi yo 12 barnière bazongisi yo gene na identité te me boyi na elongi moto ya liboso olangwisaki Miriam Mokonzi wesh akomi na babula bengiso na poto akabwana mobali na ye na divorce ya propre aelimine ye atie leloko mabe mobali atika mokili badivorce o Miriam Mokonzi wesh amesa nango sasala yango deja na Angola po akoma na oyo aza na ye alinga kosala mpe na oyo aza na ye po akoma na yo janvier mpo na nini bote okomaki na baclimatisere na kolia badamage ya la baronne akolesa yo la baronne ayekwisi yo a partir ya kini kolia crevette entre temps la baronne ye moko azolia crevette azolia mpe likelele alobi janvier likelele yo kolia te likelele kolia te landa crevette ndenge nazolakisa yo oyekoli kolia crevette me lelo oyo yo wana oplonja na likelele yango mpo ozolia na bazelo likelele kutu epoke ya Karine Mokonzi basokula bien na ya Patricia ata mabele moko te ezalaka na kati pilipili ekotaka na mungu atukela kitoko me la baronne apekisaki yo kaka kolia likelele te lia crevette landa se moko nga naza la baronne nga nde munazobenir nga nde munazopambola nga nde munazofula mpe na fuli yo na mopepe ya bien ebimi na zolo na lidusu ya zolo moko mpo ya yo Pamela oyo boza mwana yolo na fuli ye ata omoni ayebani bongo
me na fuli ye na mokinza. Yo na fuli yo na mopepa lidusu ya zolo moko. Likelele pe na fuli ye. Esangani na kofula maya zaka nango. Mokomona nga mukona kutika kulia likelele. Okomona likelele ndengi eko kende. Yo tune ko kende ngenini. La barona lobi. Zela mokolango mona. Likelele pe eyoki. Elobi na la baronne. Okoseka muke. Okolele bele. La baronne abalole longite na sima atala liboso. Siko yo janvier oya ko manke la baronne dikola biloko kolia o makia musuni. Makia musuni. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Mawa. Mbumali boto. Et ça les 14 jours. Nandaka bampuku. Mboka mubimba. Mboka mate pesera maki. Waochela mtu soki dusu maki. Ya solo. Bite j'avais le bambo. J'avais le bambo. Comment mama comment? Bambo maki. J'avais le bamanga. Bambo boudé. J'avais le bambo boudé. Mboka mumba dolia boy. J'avais le bambo. Mboka non, bambo boudé. J'avais pas bien. J'avais pas bien. Non, bambo épicé. Épicé. Comment l'épicé? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. J'avais un bambou. Merci, merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
babosi bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.